Makambo epusani. Na réponda qui pétait. Le 21 avril, un jour après, na 14h44, je peux vous appeler? Na répondre était. Tokomi le 22, 2 jours après. Abenginga na 11h38, abenga na 12h40. Na yambite. Na 12h41 minutes, akomeninga hello. Na yambite. Abengi appelle na yambite. Pourriez-vous me rappeler s'il vous plaît? J'ai quelque chose à vous dire. 13h19. Na lobi elo côté. Le 23 avril, abengi na yambate. Le 24 avril, moi c'est yango abengi nga lisusu. Na 10h58 na yambite. Finalement, na 12h a commis message. Salut. Peux-tu me rappeler quand tu as un moment? J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Et je préfère ne pas en discuter sur Messenger. Nga na bisake mama Messenger te. Ndenge nini yake na mama Messenger ya solo la nga na note. Na 19h18, il y a le 24 avril, à Abenga na yambite. Abengi na 33 na yambite. Samedi 25 avril, Abenga na yambate. 19 mai, Abenga 3 fois na yambaete. Le même 19 mai a commis bonjour. J'essaye de vous contacter depuis un moment. Mais je comprends que vous soyez très occupé. Merci de me rappeler quand vous serez disponible. Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais discuter avec vous. Je suis actuellement au Canada. Mais j'utilise en ce moment mon numéro de Dubaï, car le numéro de ma fondation. Toujours ébatté à Zarana Dubaï, à Zalakana Canada, je ne sais pas, mais Boyo Kindenga Lopi. Le vendredi 7, na lobi est côté malgré message. À Bengingaï, na 13h. Et puis après, à Komelanga, na 14h11. Bonjour Sango. J'aimerais que vous allez, j'espère que vous allez bien. Mabi et moi aussi. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Sango, j'ai un dossier à vous relater, s'il vous plaît, car vous êtes la voix des sans-voix. Papa Sango, dossier Eza Yanga na Fali Poupa. Et là, Azo Salanga ba menace de mort. Papa Sango, s'il vous plaît, Yamba, na lingi nasala na yo émission. Pour que Bato Bayo Kangai, merci beaucoup. J'ai été en famille, na EBC Zela. Et puis après, à Kobi, d'accord, Papa Sango. Na 14h56, na Benguié, Tobani ko solo na moi siwan. Na opé zabino kaka extrait à Mouké. Boyo Kandenga Zolo Bananga, extrait à Mouké kaka. Conversation zalaki plus de 23 minutes. Mais nazo tchela bino kaka extrait à Mouké Boyoka. Ndenge moi na moi siwan na zako expliquer ngai. Aye ko solo na Sango. Sango lobi moi na moi siwan solo la na. Messieurs, c'est ce que j'ai dit. Ne me posez plus cette question là. Boyoka moi na moi siwan na nengazo. Oui. Les 7. Allô. Allô, bonjour. Bonjour maman. Ngana kopesa camarade nangana lobaka lingana mke camarade nangana lobaka lingana bele. Yo moko kombo nani? Kombo nanga Colette. Colette nani? Colette Mtuza. Mtuza. Yeah. Okay. Siko camarade na yo aloba lingana kombo nani? Oui, papa Sango bonjour. Nga kombo nanga Sharon. Sharon nani? Mondadi. Okay. Yo na yo besoin ndenge nini mwasi wana? Non, c'est ma copine, un camarade nanga. Ok, problème na ezani. Bon, en fait, on a expliqué comme ça, on a ça la translation, si ça ne vous dérange pas. Et aux amoulaï, ceux qui ont bien ngolo ya za témoin, c'est la même chose. Ok, d'accord. Ouais. Bon, c'est ça qui corrélate en fait à ça qui a un problème où il s'est passé entre Yéna et monsieur Fali Poupa. Oui, un musicien. Donc, oui. Ouais. Fali Poupa il fait un musicien. Ouais. Donc Yéna monsieur Fali Poupa bakutana qui par internet. Ouais. Na Instagram bakoma ko solo là et na ko solo là et a fongama ki tanga mona ki terre a mushie munene ya mboka na biso. A bise que no azana ba fondation na ye asunga ba enfant orphelin parce que ye aza de l'est de Kivu. Ouais. Ngana za lumba shinga aza muluba. Ouais. A bise donc azana nini na fondation na ye na niveau ya Goma kuna asunga ba orphelin. Ouais. Ceux qui moyen ezali ceux qui a ko soutenir ye. Ouais. Alors na début conversation na bango et fanjo andimaki abino c'est pas un problème ngapi na sala ka ba evre na côté na kina sunga ba mama na sunga wa tumususu. Ouais. Alors bandaki na idée ya kusungana ya sunga ye dans la fondation na et par après makambo et ko changer et fanzo a comme proposer likambo ya bolingo. Ouais. Bon tu vois que la fille aussi peut CDP. Ouais. Mais
et à Sedaki parce que c'est que non le coup le monsieur a promettant qu'il y a aussi la kusunga makambo na fondation nde yango na sala ke nini pe animaki donc bakomi peza bolingo ye kosala ke non ndeko na ngai akomi akokende Congo wana evangelio asali makambo passeport tout ça bakuta déjà na combien de fois deux fois bakuta déjà na deux fois avaya jaka afutela ke ba billet ko bakomi pa mwasi na mobali. Maintenant, c'est comme Moninga Dali. Est-ce que Zela, vous continuez? Vous avez une preuve, il y a un billet, un voyage. Vous avez une preuve, il y a une photo. Oui, à Bango. Oui, c'est parce que comme elle a eu Bandaka là, on réagira qu'il était. Mais ça, oui, alors papa Sango et Kokoma qui a Komona Solo et comme il y a un peu de dérangement, ce qui Moninga a rappelé, mais c'est l'engagement puisqu'il y a ma vidéo pour la fondation nanga mona evangelio kosilika mais dans notre temps azo utiliser sexuellement ko benga na babutu la kisara mutakala basali bolingo na téléphone makambo tout ça c'est comme moninga masai ko mona que non a utiliser sexuellement et a retrouver le gomogote et a comme ko ebise que non ngana to kana ki bongo de compromis ezala ki bona boy mais là utiliser ngamini maintenant moi aussi il faut on revendiquer ba droit nanga ndake mwasi parce que nazali na ba makambo nanga ba misala nanga okasi nga ba kamunyoso ngana koma kolanda yo il faut même de faire so ka ke ko beta concert en France au benga yaka tout ça ni bon yepe ko taka ke non suka mutakosala nini akokisa promesse na ye mais atikali kosala yango te mais na ntango ekomi korevendiquer ba droit na ye ndenge à comprendre que non le monsieur a juste ka utiliser sexuellement evangelio ekomi ba menace de mort ok non kosala eloko moko te so meki biso ezala na kata ete eza 2024 dans nono na era bayaka na dossier na internet bafutanga 10 000 batinda $10,000 nakaba epa ya danono na era babo mamoto et puis bayebisanga na internet te nazana ba audio nazana ba preuve et puis to continuer akomi lisusu soki na yebise makamba fondation ngana lobi na koloba na internet te makamba fondation ndenge nini akomi kosala ngaka bongo tous les jours mais ekomi na lobate na makambo ya internet wana natikala kimia ipo ayebisenga jo koloba na koboma yo kaka boy na boy siko nakomaki na suka tout ta ayebisaka nga bongo mais tout ta soki alingi nga na telefone tosali makambo wana tosalaka nde nalingaki naya na internet siko jour nalingi naya na internet tozalaki kosolola na era na telefone po era azalaki na dossier wana ya va po bafutaka $10,000 era azwaki nga mungongo na kutindila mungonga atendaki koluka bato afali ayebisi bango mwana wana alingi aya lisusu il faut totala ndenge nini ya kokalme sikoyo bango mbala moko baye grand frère na fisto po na solola kanaye nazana ba preuve ba bloko tu abenginga ayebisinga yo bayebisi yo obengaki moto na yo boy na boy bakomi kointimide nga na lobi non natindaki yete mbala moko fali atindilinga ba audio na ye moko atindilinga ba audio wana na bandaki kosolola epo ayebisi nga yo kakate makambo oyo boy na boy sikoyo ngana era tokomi koswana ngana yebise pona nini yo kendaki kuna ngana yebise nazoluka yo nalobi nazoluka papa moto balobi kuno kokende to koleka te fali akofuta mbongo epo azalaka moto nanga kuno kokende te nalobi c'est pas grave mais nakoluka ye kaka et puis wana fali wana akabe numero nanga apesi yango era komi kobenga famille bo pekisa mwana na bino alinga simba esika mabe basimbaka te akokufa boy na boy siko azwi ndenge azuso na famille nanga azwi bango ba voice azo enregistre bango mba moko era wana ayebisinga nazwi bapara na ba enregistre na kutia bango na ba internet boy na boy siko bapara nanga balobi moto wana abengaki biso to expliquer et puis famille bakomi kotuna nga po babande koyeba makambo nyonso te bayibisinga pona nini olingi obomisa carrière ya moninga na yo asala yo nini na komi ko expliquer bango moke balobi non kotika kosala bongo te boy na boy na lobi non mais era azo menacenga grand frère na azo menacenga azo yebisanga bango grand frère ya nani
ya fali il faut tindela nga nyonso soki tosilisi nazotindela yo sikoyo famille balobi kosala bongo te me toswana makasi azoyebisanga kosala bongo te asi afuta yo bongo nalobi afutanga bongo akopesa bino boloba te me afutanga babiloko aprometaki nga tosala déjà 3 ans na depuis 2023 nana bapreuve et puis tala kaka makelele famille na izo menacé batinga bato mosusu ya Uganda bao menacé nga naza na babiloko tu na yebisi bango na kovanda kimia te balobi oponi kokufa o kovanda kimia na lobi non na kovanda te sikoyo famille balobi okay yo komela yefali yebisa oncle na asolo to yo kanano pare na ipo to yo kaka pare na yo ngana lobi bino bobenga ye famille balobi non biso to kobenga ete yonde okomela na ba preuve na komela ki avandi kinyatindi den grand frère nae grand frère nae azo solo nanga na lobi non famille baloba te bakosolo na yo te bakosona na yo ya fisto te bakosola ka na fali aboyi siko ndenge na mona ki bongo na kenda ki esika ba Kenya esika kuna zo sala concert ndenge na explica ki ba Kenya wana balobi non toyoki yo il faut toyoka nano yepe yo oyena ba preuve oyena biloko tout ondimi me toyoka nano babenga ki monsieur Fali naza pe na ba register ki ye ba preuve babenga ki ye alobi na yebie me nalingaki kaka nasalisa ye ba passeport me mwana mwasi wana aza mutu pasi ayokaka te aza liboma atindaki famille na ye liboma nazotindela bino ba preuve bango batuna ye aussi omona ye babande kopose ba question bien akataki mbala moko après kokata atindeli nga lisusu bato komenase ngai komenase famille balobi oyo eza grave famille kaka bazopekisa nga bazoloba kokende te bosila me namonaki eza vraiment makasi bakenya wana babengi ye lisusu abloke bango après kobenga bango po bakenya balandaki biloko depuis 2 semaines babengaka ye na banimero mosusu bakomelaka ye atindi bato na ye akuna ya Kenya esika azosala concert baluka bango bato wana Kenya balobi tokosola na bino te ifo ye moko Fali nde tosolola na ye siko ye alingi kosolola te po ayebisaki bango atotindela bango ba preuve onga nazoloba lokota me azalaki na ba preuve te oui papa sango en fait alobaki na bango ke non aotindela bango ba preuve pour dire que non ma consoeur aza moto aliborima aza moto amutu eza makambo lokota aza juste kaka simple fanatique et par après toza na restaurant totindela biloko nyonso papa sango et puis azoyebisa moto wana nini est-ce que moi ezali nati na kotindela mbongo au client donc au boma moto wana siko Kenya wana bisa habité biso tokosala makambo wana te batuni est-ce que aussi au mona face à face andini abibori na mona face à face babaki c'est deuxième question Fali akati téléphone alors ye alingaki asa akendaki na côté ya bakenya wana pour que aluka comme ça pour que makambo wana c'est pour bayebisa kinga Congo Fali ayebani moto akoswa émission nanga azali parce que akolesa bino bongo bino yonse wana alubaki na biye ayebani babiloko ya bongo alubaki même chez vous abi kutu epana kutokomeka te parce que yo za mutu ye raza mutu na yo et puis Fali akopesa mongo tomekaki koluka fauteuil jaune migenyema toliki migenyema aboyi donc batutu bazobanga likambo yango yango nde na bete papa sango azala va disanva na mwa tomona ba émission ebele bato baleka kuna toleka ta tosali meka tokomela ye nde bakenya déjà batia yango na bapage na bango déjà nazoloba boye batia na bapage nango balobi baza na bapreuve babengaki monsieur Fali aboyaki koyamba batindelaki babiloko to bakotia na internet alobaki aboyaki koyamba nayoki naza na mituna mibale olingi sango asala nini ya liboso nalingi kaka na solo naloba bato bayeba ndenge nini babiloko to ekenda très bien sikoyo oza wapi oza na Dubai oza na Kinshasa oza na Kenya oza wapi na Australie très bien ya mibale ozo réclamer nini epa ya Fali aviolaki yo eza abus sexuel nini ozo réclamer nao réclamer eloko te nalingi kaka nayeba ndenge azomenase nga et puis nalingi atika et puis nalingi kaka bato bayeba ndenge nini tokendaka na ye
est-ce que ozali na historique ndenge bobandaki bolingo na bino na ebandeli ba contact ozali na ba vidéo ya fali oyo ezali compromettante oyo oza nango lobi ke oyo ntango nayaki na Kinshasa tozalaki na tel place tozalaki na tel hôtel alojaki nga awa azalaki mobali na nga tobanda kobima est-ce que oza na ba vidéo to ba photo na ba message abongo naza na yango na ba audio. Très bien. Ba audio mutakoyi kovangala, c'est vrai pour la voix, mais ba vidéo est très important na ba photo. Bon, nalingi na rassurer bino que ngai mutakopesa mbongo na Congo azate. Sango aliaka mbongo ya batu te. Ngai makaba mbongo, nzambe sa pesi ngai mbongo na ndenge na ngai, donc je ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement influencer. Nga ba korompa nga na biloko wana te. Ceux qui ont na droit na yo, ozali na raison, ozana ba preuve na yo. Tous les éléments nga na kosenga soko ebisinga ina tali dossier na moni za normal. En tout cas, Bosso les a ouverts pour tout le monde. Il y a un problème. Sango Mokonzi, le stratège de la République. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas, vraiment, la femme qui a Global Télévision. Pour nous, c'est maintenant, nous allons merci. Balandia Global Télévision avec Emerald Trésor. Merci vraiment, merci. Et Talara, tant qu'on a été méthode, grâce à ton travail et puis merci encore.